Tata na bana tikala na ndaku bongo zwa kaleso sokolela ngai. Ngana keshai na keiko lukambongo na biso oyo toleaka tango na koya na pokwa osana debilo. Tata na bana tikala na ndaku bongo sokola basano kombola ndaku. Ngana keshai na keiko lukambongo na biso oyo toleaka tango na koya po ozana debo papa point d'interrogation debo roza mukolo moye ba définir yango ezate ezana ka ambiance ya wenze ezate ka obasi bateka na wenze ba kibaka mibali te ba maka ezana ka ambiance ya wenze tala ka wenze ndeza ay moso bo vali mo malili mabe donc bino siko bolingi siko bo peta biso batata debilo bo peta biso debilo kasi soli na bimi to no ko so le mettre 3 heures to no so na poko na peso mo debilo ko ti bina ngona nuka yemba na ngana bina te likaku ngula zamba ngula zamba obo uchi pe na zamba uchi na zamba na Équateur siko bo che combien 5,500 ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi matono mingi bana membre ya bandeko bokolanda biso partout monde entier bisiki ezwa bino na ya biso podcast télévision na banze te bokolanda biso tozali be awa na wenze ya Efo Bank yango tozali wana tokosola na bandeko lolenge te ndenge bali koteka mais komona monete kolanze te bandeko bali koteka libanda tala condition na bango ndenge bazali lobi soki pe mwa motoka eleki ekei pe tuti ekosala soki ndenge nini mais wenzango kolanze te komona te bakoteka biloko oyo eza vraiment kitoko opeza normal yango tokosona mama wenze ba difficulté oyo bali kokuta nango ndenge ni makambo eza okende na ya biso podcast télévision na kosenga te bo partager émission liker pe commenter kabola na pesi un grand merci pe mbote na papa Lema Nzeku na Bruxelles na pesi mbote papa Lema Nzeku na pesi bandeko tu abonné tu ya biso podcast pe mbote mingi ba utu bokolanda biso partout monde entier bisike ezo bino tokosona bino na mama ya wenze koyebete ba difficulté na bango ndenge te bali kokende ndenge te bali kotambola ndenge tokende kosola tu eleka malamu mbote mama papa mbote mama boni mama mbote papa naza bien na miso bino bokisi $, mais bloko eza okita te bloko ezaka ya omata na somi régime bitabe na 50,000 na te ko na combien boyebisa biso tokende wapi tosuka pe wapi. Merci maman na ngai bandeko ya podcast ba kolanda biso mekano kolobela biso abeto ko mono ko somba régime makemba o ko somba ngo ya bokenda ko so ngo be wapi uta bako on to somba ngo na matete régime bitabe na 50,000 et puis 50,000 ton kati da 4 mpiku da na tseda na 3,000 benefit e bimatelo monte siko eba siko to boko la bana biso ndenge bino bobike $, ekiti mais $ ekiti biloko ekita te to ya posa bokisa biso masangu minerva la bana ekita
tokoma nde tozalaki papa biso azalaki. Merci maman. Maman nanga siko mama ah mama e komelaka pe bino e koma pe batisu mama ko soma moi régime boy ya makemba au mona pe baby pe. Okosoma ta musu régime bitabeta musu pe baby parce que eza perçable. Osombi e baby lo biso e bomi ombo ki okota suba nyongo e bisangai. To suka boni pe to sa boni. Merci. Ya biso podcast télévision tozo tambola na papa mbo. Au moins le saboy. Merci mi papa. Au moins le saboy. Muto somme loko dollar ekiti. Mais muto somme ki loko na $100. Si on t'a na combien? Au moins le saboy. Tala le loyo Madagascar ba revendiquer pour na makama kurana mai. Pourquoi na Congo ba Congo lo revendiquer te pour na makama kurana mai. Le loyo muto somme loko ateki yango asomé on a 2500. Ya on t'a na combien? Autana combien? Autana combien? La semaine à 2500 ko dollar kiti. Madagascar lelo ba sommi courant na mai. Madagascar pays ya muke ko na Congo. Akota combien de fois na Congo? Combien de fois na Congo? Madagascar courant na mai ya pamba. Ba revendiquer ko tena zela. Pourquoi ba congolais ba revendiquer te makamona bango ya tuka na bango? Pona nini? Merci. Yokuna tozali toko swana mbote ata. Mbote papa na ngai. Moi liloba na yo awa na wenze tozali wenze kitoko bako teka moi biloko kitoko pe osepe nango me osome ngo be na talo mingi. Te liloba malamu to ba papa quoi? Dollar ekiti. Ngana kambiste. Na tekaka. Na fo na commune na Sele na Badara. Na quartier Badara. Mais dollar ekiti koto 25 000, lelo na futi ndaku 25 000 boyo ike mbongo o na futi fo na peka na 28 000 francs. Mama boyo na bakse 3 000 francs likolo. Ndaku na ngana na futi la epe ya mutu ba baye. Siko dollar ekiti. Bando ko to ba zo kita. Afuta ndako $50. Merci ya biso podcast télévision toko tambola ko talisa binete lolenge tenenge bandeko ndenge bali ko teka biloko ndenge bali ko tambola abo tozali awa côté awa ya dongo toko sur la peine maman mbote maman na ngai oh maman na che dongo combien dongo bon ça va kasi au moins te bon yo bon ça va OK kasi yo kasi lobano kaka dongo bo combien ndenge bakani dongo 1000 francs. Dongo 1000 francs. Ozoabe dongo wap ko somba ngo be wap. Non ba somba na rond-point. To somba na rond-point to kenda pe matadi kibala. Siko mama nga ba difficulté ni o bino bozo kutana ngo kenda ko somba ba dongo peut-être pe dongo pe ko beba. Ebeba ka ifinana ka don ebebi pe ko makasi bakilia ba somba te bote osombi on pe na cher oyo perdre zupe lote. Est-ce que maman ba konzamboka ba kolanda biso tozana bino okomona connaissez te ndenge makambo ndenge ko tambola ndenge to okomona makambo ezoleka okomona ngo bendenge ni pona biso tozosenga na ba konzamboka baye babongisa biso makambo dollar ekita biloko ekita po soki biso pe to so biloko na moins cher. Ce to bilo na moins cher et que ça la paie bien. Dollar peut se ekiti et sunga biso so bilo pe kiti. D'accord. Merci bandeko wane te boko landa ko so la pena moi mama wa mbote mama. Mbote papa. Mama nga mekano ko lobo yo biloko bo libero swango wapi. Biloko na kenda na ba jardin kuna na bilanga kuna na chwenge na sifoko. Nakenda ko lukango na moma olo kwa mbula telme ezo beta penza te dango siko bazo funi yango na ba mai siko ba mai pasi ba moi ba chaleur donc ezo zala penza te ngana teka kaka ba solo oyo mususu na oyo ya vert ya mboka wana ezo mona na penza te Zambe asunga kande ngazo changer ba climat ngo mbule betaka yango ebima po biso pe to teka to zwaka pe mbo. So kolandisa wana balobi ete pe yango pe mati. Yango bango tozaya ko soma ngo ane wana tozo soma ngo na mo ba kantina mike 10 000. Sikona momo to soma bango mo balobi. Au dollar eza ya komata ba 300 000
biso mpe tosomba toteka na 10 000 tokosala nango nini tokosomela bana bakayo tokosomela bango basaki bamatisa nde toloba boye ane oyo tosomi mwa kantina na 15 000 bakantina mike ya bana basukolaka na 15 000 to bakitisa biso mbongo to makambo nyonso echange na mboko tozala bien mpo so bango baomatisa ye mpe amona so ateki biloko ne suffisant akesomba savon ndenge nini. Merci. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni to koleka kotal sabino dolenge nini ndenge bandeko ba koteka wa na wenze na prince ba koteka biloko ya bio ba koteka biloko moko ya kitoko o tu pona SPL sabat pona za kitoko landi sete tozokoma wana wenzango ya limwa awa na balabala tozali awa na mama ndenge ya koteka ndenge pakolo mbote mama na ngai mama mbote ah boni santé mama malamu nakoka ba filmer mama na ngai mekano ko tala ko bisa bandeko oyo tomate oyo o pe utika libanda ou bien uti na ferme uti libanda teka na mboka na biso mais ko lensa pe yango pe mati mati makasi ndaki liboso na combien liboso de babaki mo banda oteka on ba 40 000 mais lelo ekomi ba 80 ba 75 okuta na on pe 90 dans difficulté en bas c'est mati siko okolobani na bakonzi ba kolanda biso et vie sociale kande ba bongisa so bakiti biloko ezo uta na mboka na biso moto somba on a facilité tozala bien bango pe batala pe ba petit peuple ba na posa mbongo. Merci bandeko wana tozana bino awa na iya biso podcast télévision lansete awa pe mama akobwaka mwa mai na manioko mbote mama na ngai mbote mama na ngai odobwaka mai boye pona nini kauka te na bwaki mai po ezonga sika siko o boye bozozo kana ferme pe mati pe kilo nango banini yango ndenge bozoteka tozoma on basaki saki tosomba yango 150 160 mais siko komi likolo eza ya mata po eza période nango siko okoloba nini na bandeko bakolanda biso kolia oyo eza pe kitoko eza bio eza kitoko mais biloko eza ya mata mboka na biso eza bien te so dollar ekiti bakaloba dollar ekiti mais ekiti te biloko eza kaka ya mata. Merci beaucoup. Merci tozali awa na ya biso podcast télévision toali kotambola bien na wenze na ba mama kotalisa ete lolenge ete ndenge nini bakoteka biloko ndeni biloko yali kotambola ndeni biloko eza kokende na ya biso podcast télévision mbote mama na ngai boni mama mama boni santé bien mama na ngai to koloba kosola mwana yo siko meka koloba babi saki ya manioko emati comment ndé babi bosoma ngo na prix wana ke tikalika na prix wana so ye beleza na prix nango so ye mukela pe na prix nango bon manioko ngo uta na ferme na ferme na plateau okolobani bandeko mosusu bazoloba no te dollar esali mwa kokita mais kotope manioko pe eza komata dollar eza ya kokita mais biloko eza kaka ndenge ezalaka pe ezopesa bino pe mwa pasi ezosala kwa kokwesa bino ezopesa biso pa po biso osomaka biso mosala kuna basala na batrater na mwa baluwa na dollar mais dollar ekiti biloko eza kaka ndenge ezalaka kaka pui wana biloko emati. Merci ya biso podcast tozana bino tokosolawa na wenze ya efo banka tozali awa na kati ya wenze lolenge ete ndenge bomoni ete bato nde bakotambola ndenge ete makambo nde ezokende me bamama bali bekolela batata bali kolela biloko eza kotambola mpenza malamu tokolenza ete mama bovandi bwepwani koteka eza te mama koteka eza te botuli boteka muke boteka muke mama na ngai meka oloba te boteka muke boteka mbongo eza te mpona namoni mama azobaka ningi nsima munoko me aboyemisa maloba sele mpiaka likolo mpiaka papa na ngai ope makemba oyo ya biobio makemba yango wana toluka mbongo eza te parce que otiango boye combien 5 000 5 000 kaka boye wana il faut tika wana ndako etela totekaka na bato ya régime mpe basombaka. Merci beaucoup. Moi liloba okoloba te koko okoloba te
Merci bandeko tozana bino na Yabiso podcast télévision wana bomoni tendenge tozana ba mama ndenge bali ko teka mwa biloko na bango ndenge zo kende kitoko makasi pe mingi tozo continuer kana ba mama ndenge ni bakoloba ndeni bakosolola pona nyonso tu ezala bien na Yabiso podcast télévision tozana ensemble na bino podcast hotel Sabino makambo ezali biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani mbote mama mbote mama nanga tomoni oteka basoso meka koyisa biso basoso ngo ezowuta mpe na ferme kobanga nga te ezowuta na ferme meka loba basoso ezowuta na ferme butaka na ferme boye siko otie soso moko boye combien tootya 30 000 soso moko 30 000 kakoli nakosuka mpe na 15 000 mpe ozwa tozwaka 25 000 25 000 siko kosomba yango boye bosomba yango na kati ya ferme na nsele maluku nsele mikolo oyo aza na soso te soso ebunga biloko eza te tokende kopatrie kaka komi baferme asima ndako donc siko ko mama nani mama nani komona nga Majidit babote Majidit babote babote te parce que koloba nini na bandeko ndenge bazoloba ke donc dollar ekiti mais soso mpe fo bokitisa soso na biso ezalaka na likambo ya dollar te dollar ekokita mpo ebandaki komata oyo biloko tosombaka na franc tosombaka na dollar te toza comprendre oyo esombamaka na franc congolais oyo esombamaka na dollar te oyo mpo ekitaka lere ferme monene efongamaka na miniti oyo baferme eza te toza comprendre tozalaki na ferme moko monene kote ya Kimwenze car tozokende lokola bakongo wana bakanga eza lisu te banda epidemie ekotela bango babendanaki na régie des eaux bafundana ferme wana ti lelo ezalaka lisusu te c'est pourquoi omonaka biloko emonaka lisusu te biloko na biso eza te ferme wana ezala lisusu te siko basoso bozwa yango tozokenda kopatrie kana mutu soki yo obokoli na ndako na mama kode ya kozwa soki mpe mosusu abokoli mwa moke maferme eza te mekolo bani na badiaspora bakolanda biso bana poto bakolanda biso efo olia soso ya bio na soso oyo boye ya mbola oyo bakangi na bashati na mokili ya poto nini eza bien oyo nde eza bien oyo ya bomo ya otambola nde eza kasi bato mingi baboya yango wana soki olia yango ya bachambre froide wana eza mabe wana baformule efimbisaka mabumu epesaka maladi na motema ka bongo oyo nde bien bato baliaka kapo. Merci Mama Godé. Bandeko balandi ya biso podcast télévision toza na bino ensemble na tozawa toko yoba mama nanga yo boza kolo misuni ya mbote mama mbote papa tomoni misuni ya kitoko o nini likaku ngula zamba ngula zamba obo uchi pe na zamba uchi na zamba Équateur. Siko boche combien? 5 000. Non, c'est que mais qu'est-ce qu'on a que
o ba morceau toteka 25 20 ba 30 eza ya mobimba ba 70 000. C'est que morceau oyo eza na 25 000. 25 000. Ah. Oh, mais siko wana sikoyo. Botie mikuwa na misuni me botie ngo 5 000. Kaso ya mike mikesi. Oya mike mika to tandaka 5 000 5. So wana seke so mutalinga lamba fumbu acheka apone sa mwa solo. Ah, ko so amba ata ya 10 000 ata ya 15 000. Ndenga oza mbongo na yo na ebite poshi na yo. Mais kasi nenge dollar esali mwa kokita bongo mais nyama zamba pe kiti. E machi makasi. Kolo moko to soma ba 70 000 ba 80 000 elanda sikoyo munene ya nyama. Munene na munene eza na prix na ngo. Ah donc o eza ngulu azamba. Ah yo za ngulu azamba. Merci bandeko balandi podcast boko mona Montréal laksa bango oyo ya libe ngulu ya zamba. Etikete makuse vandi mbote mama na ngai. Olobini pona ngulu azamba polia. Na bate. Olia ngo. Na lia bate. Deza agu ochango na fumbwa. Kitoko ape mama na moni mama salam alaikum. Alaikum assalam tata barakatu. Mama salam alaikum. Alaikum assalam tata barakatu. Mama na ngai awa boto muli pe na wenze yo zoteka libanga. Mungu abasenzi, Mungu abukoko. Oyo Mungu abukoko. Esala beni. Esalisaka koso karidante rangine marali ya bana mikebele. Bana mike esalisaka makasi ba rhumatisme, maladi ya mukongo, basalaka banjeloko kaka na oyo. Yango pe matite za okita. Yango eza kaka 1500 biloko ya moins cher. Ana ya 100 francs ezali, ya 200 ezali. Merci ya biso podcast télévision toza ko tambola wa kolana ba mama biloko ya kitoko ndenge bazoteka ndenge ezokendele ezozala mwa kitoko mingi. Merci na bino na ya biso podcast télévision tozali awa mulongo ya biloko. Merci beaucoup. Mbote mama. Mbote papa. Mama komone te toya tozali abena wenze. Vente za kilo bien ndenge. Vente za mwa kilo poko teka penze zate. Yango moni to vandi bi. Mais kolesa wana koteka ngo zate kati pona bomatisi biloko ekomi cher talo mingi. Biloko ekomi talo mingi te mbongo nde na circulation ezate. Ko bandeko bakolanda biso lelo tomoni te dollar ekomi na 25 000 francs. C'est pe bino pe okilisi pe sakombi ya mbinzo, sakombi banini tout ces appels à okita. Mbinzo esomba na dollar te papa, to somba na franc congolais. Dollar ekomi na 26 000 mais mbinzo ezaka na talo nango ndenge ezalelaka. Eza na dollar te, eza na franc congolais. Merci bandeko bokolanda biso partout bisika ezwami bino na ya biso podcast télévision bomoni te lolenge tendenge to continuer tozali awa bea wana wenze ko solete na ba mama ko kende lolenge ndenge zawa na ya biso podcast télévision to kende kuna zonga to ko sola na tata mbote tata tata mbote président. Bonne santé. Santé ça bien. Tata na ngai kolanse te to ye awa biloko pe awa kitoko biloko biona bia na wenze na biso. Tozoteka awa biloko nyonso na prix ya malamu. Oyo biloko mboka na biso. Siko wana kolanse te dollar to moni yango ezali na 25 000 francs. C'est pe biloko pe ape ça comme pe ya mbinzo kaka pe kiti. Bon, souci na biso faut ezala moins de 25 wana ezala ta 15 000 francs na 10 dollars. Tout on est bien 25 ezaka likolo. Merci bana mambo toza na mama mbote mama na ngai. Mbote papa. Bonne santé mama. Te kimi ezali. To komona bino bozo sa biso te batata to venda ndako na poko tozana na mwa de biloko. Biloko ezali. Siko mama na ngai koteka pe vente eza pepele. Eza mwa pepele mais amakambo ba dollar wana ndezo binisa okolbani na bakonzi bakolanda biso. Pardon? Okolbani na bakonzi bakolanda biso. Bakonzi batele biso makambo ya dollar ekita. Ebongo oyo nyamani. Wana tobengaka na chiluba mangenene. Mangenene. Na kopoli yango.
bana membre bande ko balanda podcast na rolia oyo bana o batamusa na soki one baotekela bato masanga bo kausango bo chemungwa nga munga kan abachaka munga penza te to obo mekano koloba ola maondeni na chango na mai na chewili na nga soki nalingi nakalinga na chewili na che mwa litungulu na che mwa nini tomati na ngale na che mwa mungwa muke balusi ti ebeli na li ezala pe bien ezala kitoko makasi na fofu merci ya biso podcast télévision toali kotambola na bino makambo kitoko lolenge te tokosala wa tokolakisa bino koteka wa balobi ete vente ya kilo mais koteka vie ya makambo ndenge ezokende ndenge makambo ndenge ezali vente ezokende kaka mwa kilo mwa malamu mbote mama na ngai boni santé eza bien papa bino nde bosala biso mibali tolali totikali tozwi mwa de biloko na pokwa ya solo te papa bozwa de biloko ndeni papa toteka tozongo na ndako okuti papa opesi bonsoir opesa de biloko ndeni tata na bana tikala na ndako te toyimbela tata bana tikala na ndako te papa bimi yo mpo bimi na pokwa bokutani boyebi ndeni bosala kobima na bino ekoma makambo mosusu mandeti makambo nini papa so oza mobulu ozalaka mobulu so oyo oteka ozongi ndako na kimia ti eza bongo mpo na ngai ozoteka mbisi kaka totekaka mbisi papa bitula wenze eza te bitula makasi me totekaka na ngolu tobundabunda carton mbisi emati carton mbisi ezalaka cher bandakala mpo carton mbisi banda totelema na 210 000 ekitaka te emataka te tozoyoka dollar ekiti me biloko ekiti te bato sikoyo soko opesi bango dollar bazoboya bakomi kaka na franc tozoyoka kaka biloko ekiti te dollar ekiti me biloko ekiti te papa tozala mposa biloko ekita carton tomsone ezonga ta na presse. Merci beaucoup toali bena wenza wa mama na nga mpe mwa liloba mbote mama mbote papa tomoni awa boni kuna mwa malamu teka kitoko toa na susi makasi tooteka malamu te toodera baklia baotungisa biso dollar ekiti me mbisi ekiti te na chambre biso toza na bana biso mosusu baveve bana bakolia ndenge nini tobikaka na maboko na bino bakommersa toke ekiti bana mpe balie kitoko siko moye tolia na bana eza te yango toza na pasi bakita so biloko ekita te ezonga ndenge ezalaki mama nasepambi na loyembo na bino wa mama wenze koko yemba ngo te bandeko balanda biso mwa loyembo moko mwa animation ma ba wenze tata na bana tikala na ndaku bongo zwa kale so sokolela ngai ngana keshai na keiko luka mbongo na biso oyo toleaka tango nakoya na pokwa oza na debilo olobika tata na bana sukola kaleson tata na bana tikala na ndaku bongo ozwa basani yo sokolela ngai ngana kente nakei koluka mbongo na biso oyo toleaka tango nakoya na pokwa oza na debilo yali bo mama na ngabona loba no lobini bien yemano lemba zajo yo tisagadi wa mulumba dola yetu ikichio osozela yemano nze mwa mama wenze mama asa mama wenze hello yo abo mama na mwa mera wa bako bomanga panzi awa mutuna bango edoka me tokendakenda mwa kosana bango kabina kasi te ozobina te bina nani bina kasi bina nani data na bana tikala na ndaku bongo ozwa basani yo sokolela ngai ngai na keshai nakei koluka mbongo na biso oyo toleaka tango nakoya na pokwa oza na debilo ya biso podcast télévision bomoni ete bamama wenze bali penza mystique fort bomona mama wenze mbote mama na ngai mbote papa yopolani batata bazwa debilo te bazwa te papa eza mabe kolanda ye te yaloba tata asali zuwa olobi nini olobi nini tata
Nabiboé. Mobali peine à bien, il faut appeler ça moi c'est des biloko. Mais ne pas si batira biso que no biso to tiko sokola basan. Bango ba kendo lukambo na poka appeler ça des biloko. Ba si appeler ça des biloko na mayele ni. Na manière ni na façon ni. Mobali ne solo ne faut appeler ça moi c'est des biloko. Wa bilo akaska songo. Oh, tata lobi mobali mobali faut appeler ça maman des biloko. Awa des biloko maman mekati mbisi pe e mati ado maman nani maman aimé dollar aimé bambongo moi sans la mino moi sans la mino moi sans la mino comme maman ngai ape mbisi pe mati kasi dollar e mati e kiti mbisi za atalo dollar e kiti mbisi za ka atalu atalo moi ngwe chambre kuna ezate toza na souci pour ba kilia ba otunza sima kasi biloko ezala ko kita mbongo ezala tuta biloko ezala ko mata comme on a aimé ma poujo aimé ma poujo parce qu'on est dans ma poujo ça va kitoko ya biso podcast ne todo tambola ba ma bazali moi ko kama wa ba osula mbote mama na ngai mbote mama yango tozali awa na ba mama ndenge bazali ko sololawa ndenge bazali ko sala mwa makambo mama na ngai yo polingi mwa liloba ya mbote kuna mbote papa boni kuna bien papa kitoko boni santé za bien balobi nini kuna debilo kasi papa basalaka te tika na ndako sokola basani na poka ntango yokozwi mwa debiloko na oyo eza na oka ambiance ya wenze eza teke obasi bateka na wenze bakipaka mibali te bamaka eza na oka ambiance ya wenze talaka ya wenze nde ezalaka amosi bovali mwa malili mabe donc bino siko bolingi siko bopesa biso batata debiloko bopesa biso debiloko kasi soki na bimi ntongo nakoyaka zonga so le mai 3 heures ntongo nakoyaka zonga na poko napesi mwa debiloko te binango nanuka yembana nga na bina te wana bomoni ete bandeko bakoteka oyo ni poivron papa nasepeli awa toza vraiment na wenze na bamama ndenge tozo continue be kitoko mingi na ya biso podcast mama nanga boni mama malamu papa yo lingo pesa nga debilo kwa te na expliquer opo na ndenge dollar baso ba dollar ekiti neti chupo meza biloko ezolo na manamboka na biso ezo uta na ba Congo na Congo central ezo ya awa bango kuna partie intérieure tona ba commerçant ba so bango ba 50,000 ba 35 moi ba transport ko koma bango moi ba 60 ba te keso da ba 150 donc et pesé so tali awa to tie ba 1500 ba 300 coûte na kati morceau na 300 donc to gagner le côté donc faut ba kozi ba tali la biso vraiment ba pour biloko ko poivron oyo olama obenani poivron oyo olama onani poivron to kalingela ka to sala kango ba sauce blanche ba makayabu oko kalinga ngo pe o kati so piango likola ba kuise to lamba ngo pe na pondu ba légumes nyonso viande nyonso pe to utiliser poivron chou pe ba sala ngo ba salade donc ba utiliser ngo pe moi mingi traitement makambo ebele. D'accord, merci beaucoup. Merci ya biso podcast bomoni te tozana ba mama ba tesi biso biloko kitoko bali ko teka bali ko sala mosala moka malamu mingi tozana bine longo to moi pe moi mama mbote papa boni santé mama mbote na yo pe olobi nini siko to mono ozo teka makuseleki bon tozo teka bandunda ngo papa yo moko mona ka ndengeza toyoka ke dollar ese ekiti me tomona ka biloko eza likolo to ana susi bana mboka bali abatonda talaka ba age na biso nde toza fale tozwa repos me tozozwa te po nini bana misala eza te yango biso moko toya kobundana ka boye tosepeli kaka mboka babiloko na biso ezonga ka ndenge ezalaki kala nde eloko toza nango. Merci tozali awa na bamama wa tomoni mama wa botoza mbote mama na ngai mbote papa ngala yo mama na ngai tomoni kuna yo komonali yandi mos yandi mos ya mino ningela sai meza nini sobriquet na ngai bo kayema no mwalo yembo moko ya mino ninga yema na wenza
ya mino beta mo madante ya mino yeba zela na kanisa nzembo zela awa ya biso podika bomoni ya mino azobwaka bwaka batata mulo yo tokolia matembelete biso mulo yo tokolia matembelete biso mulo yo tokolia mi baka batata bokei wapi solo biso mulo yo tokolia matembelete biso mulo yo tokolia mi baka on nini mapapu ya soso baboyi kolia matembele balobi biso tokolia mapapu eleki epesa maladi malamba lia mi parapara mapapu soso eza bongo baboyi kolia yango mais biso tozo forcer kaka d'accord merci bandeko loba biso ba mama kile show poti yanga na ye na nzala kona tandana ni biloko mete mama na ngai kolanda tano matatala tala bana poto ebele bazolanda yo bamama ebele ya poto bakolanda yo meka koyeba mwa nzembo asuka na kati ya nzeto ye yembango nani bazolanda eyebi yango bien yemba nani banzembo yango bokanisanga banzembo te yalor kaniselanga nzembo yebiso podika toza wana bomoni mama azalia wana azosala wana bomoni toza na wenze ambiance ya mama wenze ezali mwa kigo wenze eza gu eza kitoko wana bomoni na mama wa makamba kitoko yali kosalema eza kokende mbote wana tozali wana tozokende bomoni ambiance ya mama wenze eza kitoko malgré dollar eza nango ya kokita biloko mpe eza ya komatama bomoni mwa ambiance wana ezosala mwa bien na ya biso podcast na podcast télévision toza wana toki wana bo tinda toke na bo yatala bana tikala na ndako bongo sokola basano kombola ndako ngana keisha na kei ko lukambongo na biso tolelaka tango na koya po oza na debord angoni debord papa point d'interrogation debord oza mukolo moyeba définir yango ezate kitoko tozali awa na bino na ya biso télévision bomoni ete toza awa na wenzi na bamama bakoteka biloko me kolisa tomoni biloko ekiti dollar ekiti biloko bamama bakisi biloko na bakisi te dollar eza ya kokita me biloko ekiti eza ka cher tozoteka biloko neti ya biso ya bato bilanga balokola bamafuta bafufu nano ekiti talo te eza ka cher biloko nene ekiti talo te dollar ekiti bien sûr mpona bato bandaku na bato ba magasin mais na magasin mpe tozoyoka ke soki okei bazopesa kaka na to ya dollar kaka oyo ya kala baoteka na to ya sika teka na to ya kala donc ata na ndako bandako ekiti te ndako mpe tozozela bango ke letente yango tozozela ntango tokofuta so balobi kaka ke o boye na boye toluki bino toyebisi bino ondeka kaka papa oyaka koyoka makambo mpo panzaka kitoko nalibe kotika be numero nazoyawa nazali awa tozosola mpe na bamama awa na wenze tozali ensemble wana ndenge tozali kokenda awa tozali na bamama awa ndenge natakisaki bino bana membre ya bandeko balandi ya biso podcast télévision wana tobomoni tozokenda be malembe kotalisa bino makambo ya kitoko ndenge ezali awa makambo mpe ya malamu mingi yango ete naza na bino bana membre bokolanda biso napesi bino longoni ya mingi merci na bino bana membre napesi vraiment merci mingi na bino nyonso tu oyo bokolanda biso na ya biso podcast télévision toza na bino ensemble napesi un grand merci mingi na bino nyonso tu bolandaka nga bino tyafu nzamba napesi un grand merci bino bato bozolanda biso émission masolo mpe mabina napesi un grand merci na papa Lema Nteku na Bruxelles napesi mbote mingi napesi mpe merci makasi napesi merci na Roni Malundama Yannick Malundama Jeking Malundama napesi un grand merci na baboni nyonso tu na ya biso podcast télévision bana mwe botika malamu kimi ya bota na bino nde tokuta be mbala sima baba
epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela